Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Serge Choisi Bassolwa. Dernière fois, là qui Serge Choisi Bassolwa émission. Il est qui, je crois, 6 mois. 6 mois. Oui, 6 mois. Il y a celle-là qui Serge Choisi Bassolwa émission. Dans l'émission, on a condamné qui m'a cassé. Entourage na biso o ba pesaka batu ba matière ya bandeko na bango. Mais naza un peu dessus na o na moni na Serge Choisi Bassolwa. Na okota vraiment na profondeur te. Na obeta ngo likolo. Na okena ngo pe na ndenga conseil. Et yé moko pe place aza kuna. Ce balakisi émission o a comprendre que makam na lobby naza vraiment na d'informations sur malgré que ma période on a na sela ka émission akomaka na TikTok. Na kotangela bino pe conversation wana. Pour na confirmer ka makam na oloba. Mais non, ok, non, on a un conseil pour na ba âge. Serge Choisi aza penda leki penda ya musika penza. Moni bana mikolo bana ba 1998, 1999, bana 2005, bana 2003, bazo kola lokola bandunda, bazo kola vraiment. Biso batukuto oyo. Bana soki ba 1900 yo combien on a ti lelo malgré tozo bota. Miso mutatali oboye akasaka lokoza momo mwa mukie me baleki na sima na bilongezo changer na ebite ceux qui za make-up ceux qui pezara vie kaka ndenge ezokende ceux qui pe be expérience ba vie pe leki belé moni bana mikolo bazana be expérience. Nous à notre époque on n'avait pas tout ce qui bana mikolo bazana ngo biso kuto à l'époque. Moi je me souviens tant on a l'université na 2009 pour nga assise à l'université na 2014. Naza licencié en droit na 2014. Mais na yeba attend non que l'université. Papa somela nga téléphone moko kaka Huawei ya ba touche. Na moko somaka ya écran plat wana à l'époque Nokia pour na zo ata moyen ta ya kokota kata ba à l'époque ezaki une application butozo sur la mingi zaki move boy batebele ba oye ba ngoso zaki move zaki appel zaki pe ya ba conversation na messenger. À l'époque messenger ezalaki mais ya ba appel non ezalaki te mais ezalaki ya écrit na moi Facebook pour non soit na ba on souhaité dit moi crédit zate papa sombela nga. On était vraiment limité. On n'avait pas TikTok, on n'avait pas tout. D'ailleurs, pour YouTube, on a une attention à YouTube. Tout ça qui est un peu moins limité. Mais n'importe quel l'élo, bana baza exposé dans l'application belé. Yémo non Serge Choisi, histoire n'est un peu moins compliquée. Je pense que oui, comme 3e émission non ça la Serge Choisi, mais je pense que ah ouais non ok non on a un conseil parce que nazana ba preuve nanga malgré qu'il y a comme là à l'époque on entend la bien que nazaki on il faut retourner il faut boyer mais nazana ba preuve nanga ça nga ko na pasi parce que au moins mutu mususu ako loba nzamba Serge Choisi asela nzambe na bomwana malgré makambo lekana na vie na mais azaka na bonzambe kat na na tia mutu nanga atiela nga maboko omoni. Mais maboko wana Serge Choisi zotilo wana isa pe sente ya wanga na encourager batu te na kotia batu maboko na encourager batu mingi ya kosambela yo moko moninga na lakisaka foi na nga te
na réseaux sociaux parce que baabone nanga baza baabona ba religion nyonso. Mais na encourageara batu ko sambela yo moko parce que nzambe ayokaka kaka à travers pasteur te. Yo moko pe soko sambeli yo moko. D'ailleurs kutu namona boni so makambo eleki mingi prière so sala ngo yo moko. Ndo mania ka rosela ngo nzamba oyoka maoso paka mapambo ozwaka solution na likambo na yango na encourager batu te ke nyonso pasteur oh likambo eza na butu minute 1 heure boye ozobenga pasteur non prie toi-même pona ba makambo. Après makambo ya Christian Mukuna ndenge ebimaki na réseaux sociaux awa ba Christian Mukuna ndenge yaki na réseaux sociaux a ebelebele awa ba video ekitelinga pan natali ba video na zongi na oloba ngo penda likolo na okota dipa te po naza contre Serge Swazi te na okika mawa na okimawa na zongi na publication ne auti ko publier ye na mobile na tiaki noir blanc ya eza noir blanc photo mo je crois na Instagram na eza pe na TikTok na ye omoni ba série oyo nzembo na ye ya kombo nangi komama kuna na lola ba série nzembo wana ebimaka nde ezalaki ba série wana oyo nga bapesaka nga matière mais na kosenga mama grande dame grande dame en tout cas maman na osengi pardon parce que makambo oyo alobaki ezalaki lokuta te donc ezalaki te ke na mauvaise intention te mais yé pas peut-être pas surtout tunga na yo keza peut-être mukie par rapport ya pasi oyo yé ayo kaka tango peut-être azwaki ba biloko nga naza nango peut-être mais na kende na ngoka na déjà que peut-être za ba entourage ya Serge Swazi azo kanselo kwa que Serge Swazi wana mutu moboye alingi ote alingi bonheur na ote hein revoir entourage moninga so zaki muta mabe na ngena ba vidéo ninga se retrouver na réseaux sociaux mais non ça on point pour nani non ça pour na gagner les titres mais bo salela nzambe bo tela biso maboko banzima nyo tozoyimba ngo poto sambela na koloba ngo posa personnage public azala na vie privée te azalaka na vie privée te mama na kofingo te na ofingo pete mais na oswana lokwa grande sœur oza une expérience ya 9 ans de mariage izuni bateke na tanga bien ngane na zabo na bali na 26 ans donc monique mutu penda asisi penda classe apemi pe moi mke ponga na sisa classe penza na 23 ans na sisi na fandi pe 3 ans penza nde na bali nde na boti donc on son une expérience makasi ya mobulu te ya vie ya ndenge parcours makambo nde fo salema nde bongo pe fo tambolela ba période wana oyo nzembo ya Serge Swazi ebimaki kombo nange komama kuna na lola ezaki na groupe moko moi babenga ngoni ezaki na anti cover moi association moi batmo babaki non ba cover eleki mingi faut ba telemela likama ba cover wana et na ko préciser bien bijou 30 aza na TikTok a telemelaka likamba ba cover wana ono ba kolo nzembo bazo bénéficier na ngote batu ba bénéficier na ngo eza batu ba sala ba cover ba se référaki na nzembo ya aye kava saba ote kote langa ye bablo mwande wana babekeza kitu nzembo soki ya ndeko soki ya mobali ya gambela soki jinata gambela soki banzembo ne mais c'est amoko boya yemba ki yango epesi onction makasi epesi batu kanda ya soki 30 millions de vues weblo moko wana mais kono nzembo déjà on essaie batu base hein bazoye bate kolo nzembo nani
bon epese bato kanda non plus de kava boko sala kava te kosimba te moninga fois jouir na nzembo na ye ntango nzembo achoisi wana ebimi basali mwa bloc moko boye ya anti-cover donc ezali kaka pas de komeka te na ser choisi ye moko kolo nzembo na kati akomaki kosala ba live na TikTok akomaki donc oka penda azwi bazel ko yango wana bomona nzembo wana erine nango te toza deya 6 mois à peine normalement nzembo ezifeza banzembo lokola banzembo baser nani oyo ser nani na bosani nkombo na ye ser oya majabu Sandra Mbui asala nzembo ne bolamu elekebe nzembo wane avant nano ebimi reni tango ebimi reni do nzembo wana erenia me nzembo oyo eswazi oyo 6 mois pamba nzembo do esili eyoka na asuste te me tango nzembo wana eyaki na moto eloko pe sala mo banzembo pe ezala pe maintenu batombo oyemba bosa ba cover nzambe zoyemba mosusu pe mo ba fit pe mais elle avait refusé toute collaboration ya libanda ye kosala ke ser bijou 30 wana ya TikTok akoma so muta mekika ba répondre so muta lobika parce que batebele bazaki contre je me souviens ezana na mama kimia komone mama kimia yepe a salaki mais quand même ko sala moi reproche na sœur wana que pourquoi na réseaux sociaux pourquoi koboya basa bakava ser bijou wana ngamo na ser bijou wana alokota ki yepe oto ezaki mutema mabe muninge fois journée lokone finalement nzembo wana esaki penda succès penza te 6 mois à peine parce que je me souviens pendant période wana ndenga na sela ki ser choisi so il faut même kuti na zonga na YouTube nanga ba période wana oyo abimisaki nzembo ne na koye kopesa bino âge exact ya nzembo wana ya ser choisi et boko comprendre pourquoi nzembo wana pe esaki succès te ba chancre na biso ba otambola mabe nazoka passe nazoka mawa na zongi à l'époque ton abandon yemba na chorale que pasteur na sa banda ko insister lobi bandumbe belé ya l'église bafanda na groupe de louange et d'adoration na sa ba jip na bango bazana kindumba makasi ne bo comprendre pourquoi na lobi bongo donc mi pepe wana eleki na mo tango makambo ya frère Christian Mukuna eye likambo wana pe sali nini ezongi dossier ya choisi basolwa esali nini ekoti grâce moi di akozwa kaka moi conseil pe kaka pona baki na oke na ngo kaka na conseil yango nenga na bandaki ne bandeli na koti po naza parent na yebi tifona ki nango boye po isala bien ser choisi pendant que banda ko sala ba live na TikTok ser choisi abanda ofana ndako ya mobali donc ba ofanda na cohabitation na mboko ya zalaka na mobali mais biso na réseaux sociaux toyebi que ser choisi abala te mais pendant qu'ils ont préparé kokoma nzembo wana komona yo lobi le plus important kombone kombama ekomama na lola mais ka yo wana o vivre na fornication ndako moko na mobali ba video ezali oyebi moto tindelaki yango bozosala na ndako donc bozolamba soki nini bosaka ba mwende ezalaki système ba vlog to bomba ba video oyo tokolakisa ngo mukolo peut-être obalana ebimaka neti kaka na tofanda ndako moko te bafanda ndako moko bafandaka mpona na bango na présent bafandaka ndako moko na mobali mais babalana te actuellement baza na Kinshasa ti bazokende kobeta concert na Aksa Olangi mais avant bayoka na ndenge wana
Swazi ba beba na gina famille olange. Na baki na oke na ngo monika na ko chrétien pour dossier zebe na ko chrétien na ngaka na pesa ngo na ndingi mo ya conseil. Ba beba na makasi na famille olange. Ba beba na penza. Mais bazan Kinshasa kuna ye na mobile na ngo. Peut-être que a okende Kinshasa na mobile na ye. Quelque temps après, na ye ko publier photo na publier qui. Mais baza légalement marié. Baza légalement marié. Baza légalement marié. Soki likambo ekota kale, tant na saki émission, autant on dit mwana bat baboyaki, basa la cover. Izaki na message mo na otangela bino, na sauter mo ba point essentiel ebele mais na koloba o se aswazi akomaki na réponse oyo o ezongisela makiye. S'il te plaît, par respect, Luka Kimia, car tu ne connais pas ma vie et tu ne maîtrises pas ma vie. Nous avons refusé des affiches, nos vies. Nous avons refusé d'afficher nos vies. Français, on peut. Bozo linga français. Mais bozo yé kola rokoma français te. Il faut ce qu'on a bandasko ko corriger. On est. Hein? Wane. Choisis, hein? Bozo linga français. Mais bozo yebaka rokoma français. On t'a la langue na soute mena ko on tanga na français. Ata mboko bisiko za kuna baloba français. S'il te plaît, par respect, Luka vraiment Kimia, car tu ne connais pas ma vie. Tu ne maîtrises pas ma vie. Nous avons refusé d'afficher nos vies parce que elle est médiocre. Nous avons refusé d'afficher nos vies, pas parce qu'elle est médiocre. Mais si on a bien attendu la bino français, il y a comment qui a pour nous avons refusé des affiches nos vies parce qu'elle est médiocre. Mais justement parce que nous avons aussi besoin des affiches nos vies, cette vie privée. Donc, comment dit bongo? Mais là, ce qu'on a bon, ça on peut na quand ce qu'on a idée, ce qu'on y a serre choisi pour na bon, c'est les phrases. Oh, il y a mon gars comme ma combien on m'a bé pour ban amiquier. Bah on est balingi conseil té. Pour la comment on a déjà moi ma foot na bim seigneur, mais on a besoin de on paye ses conseils. Ma foot hein? Nous bon c'est là hein? François linga okoma a. Parce que combien on penza ma bé. Ça au fin ate zakara na sali, il faut vraiment boyer kola ko kolisa bongo, moni bongo. Savoir écrire, la première des choses, écrire. Tu es une personnalité publique, fali pour pas na minute ou a commis au kapena interne parce qu'à yé koli à côté biska ba kusu ba côté te. Donc comme une personne publique, il parce que bon na ko na ko sambiso kaka na makambo komi na katika patana na nyati tozana esili. Bata la France au na be makasi. Na be vraiment. Alors, nazo bon c'est makambo ya ngaka loba na mutuna. S'il te plaît, Alina Sidika, namoni la perdre de bébé. S'il te plaît, par respect, Luka vraiment Kimia, car tu ne connais pas ma vie et tu ne maîtrises pas ma vie. Nous avons refusé d'afficher nos vies, pas parce qu'elle est médiocre, mais justement parce que nous avons aussi besoin de garder notre vie privée. Voilà la commune a idée mais pour n'appeler ça bino quand même moi malobadi. Déjà, je vous écris parce que je vous considère. Je suis maman et femme avec anneau. Nasuki no wana. Déjà, je vous écris parce que je vous considère. Je suis maman et femme avec anneau. Pas besoin d'exposer mon mari. Pas besoin de combats inutiles sur les réseaux. Prochainement, il y a comment qui prochaine. Mais prochainement, cherche bien les informations. Soit appelle les concernés au lieu de créer des histoires sans soubassement. Ça, c'est ce que Swazi avait écrit dans le réseau Moko quelconque.
cherche bien les informations. Ma soeur, botambola bien, botambola bien, botambola bien. Pour bombe linge bimawa, bombe linge bimawa. So na be kana bana ko partager bombe et sans des réseaux sociaux payés moto. Serre Swazi, à Bala, maman, si tu n'as pas envie de publier ton mari, ça là, moi, c'est un mystère. Prototika, monitotika, koya ko sala boy, parce que na sali boy, parce que ça lokuta makasi. Parce que ça lokuta. Pourquoi na l'église na biso, ceux qui m'ont bala, bah ça la système y affichage, bah affiché wana, et fanda wana. Mutu soki aleki atali. Mutu soki aleki. Et quand ça ata trop, on peut afficher votre mariage, je crois, 3 mois avant. Neti place nga assemble la batiaka 3 mois avant, bah faut n'amener fan dans la place et bah communiquer. Fan di wana 3 mois. Pourquoi? Parce que émettre bat au courant que telle femme a na mutu tel. Bah au bal na jour tel. Ceux qui appellent fiançailles batiaka paye. Si tu n'as pas besoin de montrer ton mari sur les réseaux sociaux, mais que ces messieurs-là t'a réellement épousé. Aujourd'hui, ndenge bayaki opesa biloko. Ubemba ta biloko ya babokilo na yo. Ndenge bayaki opesa biloko accoutumier. To ndenge lisango esalemaki keza secret otieti. Mais c'est mon mari. Deborah Lukalo bala tomona, Sandra Mbuya bala tomona. Nani, ataka aksa no tambwane wana. Kaka ndenge ozwa humiliation na réseaux sociaux boy. Ta vie, il y a ce qu'il y a dans ta vie. Nzambe penda pesho libala. Ok mutu fois ono, oh donc mutu te. Ok mutu a honoré yo. Tu vas garder ça. Cérémonial libala les a babombaka. Non maman. Arrête ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Au côté man, oyute koyemba l'église à pasteur Moïse Mbi. Oyemba ki kuna. L'église à pasteur Moïse Mbi. Baso tikelo cher. Oyembe la peuple de Dieu. Ah, petit comme ça biso boy. Faut arrêter de nous faire ça. Ça fait trop mal. J'ai mal. Naza na ba vidéo maman. Non, ba ngala ti kilote. Kilote penda wo. So pour filmer là on a so pour tinda on a so pour téléphone ba yiba to mto tinda ande ba yiba ki ba kamano. Banda ou penda bozo chale. Hein? Ah maman. Yo kasi ko réponse. Réponse est, tu parles à qui? Tu parles à qui prochainement, hein, ma belle? Fais attention, ok? Bo bongisa bavina bino, point barre. Oui, réponse là. Bo bongisa bavina bino, point barre. Bo bongisa bavina bino. Et puis, tu es consciente qu'il n'a qu'au cité. Ça fait déjà quelque temps au vanda kanali kangu na yo. Pona no abali yo te. Pona no abali yo te. Comme ozana kin, lukande bosala ba dot, ba mariage et tout. Pour bovanda légalement. Sinon, c'est trop sale de faire semblant devant les hommes. Sois-y. Loko ozana kin. D'autres à symbole. Et ça qu'on a un mariage, je me souviens qu'ils ont des familles en bas ba koki na ba monté. Ba koki te kosala libala nyonso. Ba bito pesi ndambo to sala cérémonie batu ba mona ndenge basali ya grâce mwadi. Et grâce mwadi. Grâce mwadi abala ina zemi. Abala ina zemi. Na poto basali civil. Mais famille na e ba le lo côté. Famille na e ba zui et lo côté. Et puis mabala bongo nde pasteur pasteur de nani église à Bostra. Azote ango mingi. Ba osala ba civil sans que ba famille ba soit ba dot. À cause ya réalité ya poto.
bokota na baloyenge wana te. Yango ozomona bato ebele bazokufa. Abaleka sikoyo bo akufi. Abalaki sikoyo akufi. Po famille ezwi eloko te yo salisi civil bo publier. Eza na ba famille mususu basiporta na bango bongo te. Basiporta na bango bongo te. Botikala tina suka na tela bino mwa video ya muke aksa olangi asalaki vlog na ebo mona mombali na yo na background bo. Baza na Kinshasa. Baza na Kinshasa kuna. Nde na oloba bo baza na Kinshasa ba oki obeta concert na Kinshasa kuna. Na Kinshasa. Na sisi non te. Tu parles à qui prochainement, hein, ma belle? Fais attention, ok? Bobo, ça va vivre bino point barre. Et puis tu es conscience qu'il n'a qu'au cité. Ça fait déjà quelques temps où Vandarana lika unayo pona no baliote. Comme aux anakin, lukande bo sala, ba dot, ba mariage et tout. Bofanda légalement, sinon c'est trop sale de faire semblant devant les hommes. Ozo le kaliboso, ya cher, ya pasteur Moïse Mbiye. Mais baba la ote. Prouvez penza que yo bala. Prouvez vraiment que biso que yo vomoza marié. Faut nous prouver. O bala te. Batu ba omona yo. Batu bazo mona yo. So tali pe na vidéo wana bo omona se aswazi alati vraiment bague. Po yango ezara double. Moni. Ezara double. Alati vraiment bague. Hein? Il y a bien vraiment. Mais mon bal ne azana bague wana te. Il n'a pas d'alliance. Mais il y a le biba bali. Mais ta photo to monité. Ce que lui peut-être que basa qui prédote. On comprend. Mais beaucoup fois na danda comment comme aux autres ne pasteur. Moi ne bien pas pasteur que ça vous apprend de ne pas faire confiance. Na si sinon autant à te. Message on a si autant en te. Na si sinon autant un message on a te. Ne pas trop faire confiance na bato. Oh c'est on a te. Bato na bazo simba mitu. Bato na ba osala ba nzembo. Tozo sambela ngo. Ce qui moni ke po moni nga mona dot za ko yokana. Boko ça peut opérer l'hôtel bo juste moi moi atteint moi $500 1000. Bo yokani les deux familles. Bo bito yokana. O ana museti kali to sala ngo bo. Et ça les minons. Sur les deux familles qui ont yokani après quelques temps, bah approuvé. Apprenez peut-être pour grâce moi de bando enfant d'ananda ku ya mobile wana déjà avant que tu basa la civil wana basalaki. Dans la famille na bango bazwi na neloko tezara bakamo koneti bakaya ba swazi. La famille na bango bazwi na neloko te. Les gens qui servent le Seigneur. Bon accepter. Mon accepter na ser sans d'ambouille. Ataka Rosini wana. Bazaki boye na mobile na. Babala ni. Même cérémonie. Tout le monde a dit. Combat ni yazo kim. Pour ce qu'on kim ba combattre yazan de na mabota na ya botaka. Abotaka si. Isa passe ma casse. Na si sinon autant ate pour makambo ezali. Et les problèmes que tu as avec Touche des Stars, ils appellent au quota, où tu veux qu'il y ait une matière. Voilà moussous. Voilà matière moussous. J'ai des captures. Eh, c'est à choisir. Arrangez vos vies. Arrangez, c'est trop sale. Vous n'êtes pas dans les pas. Vous avez pas double vie. Surtout le bela vie ba fali ba fere ba kofi tozwaka raison ba bato basala ka mokili bis kutu bangonde kutu fala ki bazala ndebe exemplaire parce que ba osala nzambe ba osala ba live ba ote ya biso omone bwana nde ba nyongo aza ba nyongo na Touche des Stars ba nyongo ya banyongo moni mutu nyonso azaka na banyongo mais ceux qui bo solo la bien na mutu za na nyongo na mutu ana obimisa matière te
Mutu ana ko sa matière notée. C'est pour solara bien, on sola bien parce que mutu mota ko lo ba kazana nyongo tata ya banque net biso ba ah eza téléphone ko defa. Eza landa ko zo defa, eza la mutu ko zo defa. Ba zo def sonyo so tango futa pratiquement le prix ya double mutu ça za na nyongo. Banque coûte eza coûte que oli kamte que opesa banque explication. À part quand na Covid, des batama nyongo ba tika ki bango parce que bayebi ki ba misale belé bande ko sala sous je crois pendant 3 mois ba sous 6 mois banque ezwa ki te sala ba prélèvement té. Nazo continuer. Et les problèmes que tu as avec touche de star, ils appellent au kuta ou tu veux qu'il y ait ça en matière. J'espère que Ozongi cela est déjà peba mongo. Donc attention à toi. Merci. Que le Seigneur t'aide. Pour ton information, Nazwa matière nayo depuis la sortie de ta chanson. Donc, fais vraiment très attention. Sauf que Olingi, ou l'aksanga qui c'est faux. Encore une fois, je balance toutes tes vidéos avec ton homme, chez lui à la maison, Nayo en kilote, ainsi que les conversations de touche des stars. Bref, je serai heureuse de vous voir mariés et je serai la première même à partager car ça fait partie de mes contenus. Merci. Merci. Voilà réponse. Yamobondo. Ma vidéo, ma conversation, exact. Sois-y, oyebi bato tindelaki. Grande dame, nasengi yo pardon. Po, peut-être bato wana o batindelenga ba contacta linga. Batindela pe yo. Okende na nenga bo mama. Nga pa à l'époque pe. Na saki yango pe na ndenge kaka ya nini? Ya kokotela ye. Mais on peut tout accepter. Mais il y a bon côté. Parce que on vit dans fornication. Fornication, c'est l'isumu. Et surtout que, moi, les arabes, on vit dans la fornication, mais tu ne chantes plus. Oye manante, on vit dans la fornication, tu ne t'affiches plus, personne ne connaît ta vie. Mais toi, tu apparais devant les gens comme si tu étais marié avec le monsieur. Pourquoi ma famille est pesant compliqué? Ma famille est comme très compliquée. Bon, peut-être bon kantsaka, peut-être ba fiancé qui yo, et puis qu'on a fiancé nae. Vous avez peut-être na bien na bague ya fiançailles. Mais de toutes les façons, mes parents ont pas ba lobara c'était parce que ba lobane tinini. Ceux qui ata ba lobby que moi na ba fanda nda ko mona mbal na mobalité. Obi ba tout combien o ba pekisa ba onke ba fanda nda ko mona mobalité, batouana ba persista ba kota ka bon na ko parce que aime sous parents azorane en charge de. Par hasard, les lots n'y ont l'obélaï. Ah, les lots. Donc, choisis. Bongi sa vie. Je n'ai pas besoin de t'humilier. Na monté à ma bête. N'a vraiment monté à ma bête. Mais bongi sa vie nao. Osa la nordre. Batu ba kufa mikolo mingi. Batu msukutu ba pesi ba dot bazo kufa. Tout le monde peut en appeler na zemi pour boti. Parce que pour bota moi msupe na no eba. Pour wa boso pe to mona tele on to battre la ke makasi. C'est ta vie privée. Message que bateau ozana ba on pe na moi entourage na o wana pe. Mais tout ce peut ba sepe na ba on pe na vie privée on pété parce que c'est trop sale. Cherche à arranger. Mariage eza moi symbole kaka. Atabo si sinon sote moi symbole famille les deux familles ba yoka na ka bandima. Bosali civil, bosala ta moi religieux. Moi na bato simba micro. O simba micro, ozo yemba na église bazo binda bazo boaka boy. Mais ta vie n'est pas propre et ça fait mal. Et cherche aussi, yo futa ba nyongo na o. Futa ba nyongo. Soko futa nyongo te. Sola na mutu calmement. Ko bloquer été, ko kangele téléphone te, ko répondre ma bête. Kosa te ki yoza ki choisi te. Sola ne bien. Kubisi no se ba o to za pe na ba nyongo. Ba nyongo pende ya ba to mon penda ke nyongo ko. Mais te bi kan ndenge to sola. Ah limbi sanga de on a zuite mais so on a zu non pe sa yo.
Pour naza parfaite. Toza parfaite bisonyos. Mais vos vies sont sales. Botambola bien. Botambola bien te. Botambola bien te. Et ça la passe. Pauvre ba innocent bozo kenda ko simba kana ba mitou. Vos mains sont sales. Problème est ce que bon dit maté. Parce que bolinga tout le monde a bien le quoi boza ba santo. Bolinga tout le monde a bien boza bien vie na bien les a parfait. Tes a parfait. Les a parfait. Je ne te contente pas, mais je te demande de tout faire pour arranger. Tu n'es pas mariée, maman. Balate. Balate, maman. Tu vas au cours, balate. Pour un message, on a répondant à te. Balate, penza ya te. Balate. Ba vidéo ezali. Il y a aussi que trouver na réseaux sociaux, mais na boy ezana mutu nanga. Nabo. Na boy ezana mutu nanga. Et na pêche au conseil le quoi mukolo. Bobongisa. C'est trop sale. Zimbwana. Et ça a c'était pour boire qui va cover. Ou peut-être qu'il y a qui réunit une année mobile, mais tout y est barré. Zimbwana, mais Zimbwana, on peut si tout beau ça non peut n'aime. Tout beau ça n'a beau ça non. Peut-être qu'il y a pas fait tiens. Peut-être que tout ça peut n'a million en athée. Mais sinon il réunit penzate. Pour na TikTok ne tout y est barré sur une Zimbwana réunit tout il. Mais na TikTok peut tout le monde peut qui roule le pété. C'est trop sale. Bon arranger pardon. No bando ki na wana nenga lichote na nenga ofinga te na nenga conseil pour na lingi bino boa bande ko na nga boa personnalité publique yo bon ça ba vie na bino c'est très important parce que bozo servir nzambe bo simba bana bato ya mikie bozo monnaie et ça la bienté ils ont choqué il y a des vidéos il y a des captures d'écran maman donc au mécano kutu ko sala kutu menace te mais na boyi pe ke oya opier crise na mutu na nga. Parce que déjà témoignage na o ça que ça na ben cohérence ebele na yaka ko la sa ben cohérence ya témoignage wana ba te belé ba condamner mais ezaki na ben cohérence ebele toi bazo ba te toi bizengi te toi tu veux témoigner molingi bo obligé batou bandi ba plusieurs versions ba témoignage na yo te bon ça ba vie na bino na suka non te la bino vidéo ya sert aksa olangi ndenge azaki bomona mbala on ba fa na kit filmer ke kam ke apesi bon bac de dos de bomona na bac de dos anglais na français sangani ba jouer na vue de dos voilà na jouer na vue de dos bomona papa honorer de on abiso et ça abiso c'est vraiment tout ça c'est choisir bali parce que moi si nous ça ngaba honorer ko utiliser te pour mona kana position mo bete ato sali mingi na carrière ne ataza friend na ataza manager papa honorer mona bato parce que ba vidéo de Jésus Isa penza ba capture pesa et bon attendeur saline coucou à tous les nés la chou les nés la cœur les nés la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne n'hésite pas de t'abonner clique la cloche de notification aimez la vidéo commentez surtout partagez la vidéo c'était une manière de dire que basala nzambe ba bandenga kotambola eza bien te ça fait trop mal tozo pesa bino confiance moi les kamnanga pe na betelio mais on a nazio betolo peut-être et mon pozo bundanango mais tu vis de ça tu persistes dans ça ça fait pas bien. N'oubliez pas, je suis disponible pour tout contrat, promotion, publicité. Je suis disponible pour toute collaboration. Et je suis disponible également pour tous vos problèmes de YouTube, Copyright Strike, Community Strike, vos problèmes de monétisation, AdSense. Je suis disponible pour vous. Alors, écrivez-moi avec ces numéros ici. On verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Et n'oubliez pas, vidéo il y a Ser Swazi. Na Ser Aksa Olangizu ya na Suka. Coucou la famille. Alors j'ai passé un très bon dimanche. On est bien arrivé au culte d'adoration avec mon mari. C'était encore vraiment bien et bénissant ce que j'ai reçu. La petite sœur, la servante de Dieu, choisie Soloa. Le dimanche, ça a toujours été vraiment un jour sacré pour moi. Comme on dit, c'est le jour du Seigneur. Et la Bible nous dit, comme David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mon mari, on a passé de très bons moments dans la présence de Dieu, le moment de louange et d'adoration. Tout s'est très bien passé.
J'ai toujours été dans la joie le dimanche, parce que c'est un jour où nous allons célébrer le Seigneur, l'adorer, écouter la parole, être édifiés et préparer notre semaine. Alors j'ai passé un très bon dimanche. Après, on est rentré dans mon bureau, on a passé des moments avec elle et on a parlé de son concert qui aura déjà lieu le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Le plus important, Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.